Bonjour, 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 bonjour. Bonne année, bonne année, bonne année. Bah bonsoir, pourquoi pas. Bonjour et bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko. Namabota nabino. Bah shalom. Bah bonjour. Vraiment. Bah félicitations. Nyonso tout ba bonne chose. Topesi bino. Voilà, wana mama leki na bino la danoise. Toye to na solo na bino mbuke ka oyo ya bête noire. Tout ça qui dans live, mais il y a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de choses à rouler sa conscience, na bon déjeuner. Bon déjeuner, bon déjeuner. Moi coupe à thé, moi coupe à café. Et ça l'a bien. Pourquoi pas, bam soupe na tongo, bam balia kana bango, bam melaka jus, et puis bam soupe bam melaka mai. Et ça la nyonso bien en santé. Voilà. Donc, bande konangai, toso la momuke likambo itali ya bête noire. Pamso babenga kaye prophétesse. Anne, voilà. Moi aussi à pasteur Kalambay. Marcel, ce qui Marcelo, ce qui Célio, ce qui nan. Voilà. Bande konanga, moi si wana. D'abord, photo ye bananu akoli wapi. Avina ezalaki ndenge nini. Pona akoma prophétesse. Baza ebele na Facebook. Baza ebele na Facebook. Omona bazo pesa ba prophétie, bazo tanga ba kombo oyo tel. Abande lobela o makambo. Wana yozo sepela. Baza ebele bande konanga ba bebisa ba via bato. Baza kufkanga ba via bato. Baza kokomisa bato le quoi ba komi ba boyi na bango donc ceux qui bazui parce que vie na biso physique et ou na spirituel ceux qui déjà bazui ba bandi ko manipuler spirituel na yo yaya esili okomi zoba okomi ko kanisa trop okomi mona ka vie na eza noir os embo bandi komi mono za inutile eloko nini ozosala na mokili oya kosala nini. Donc, parce que bakokomisa yo bazwi esprit na yo bakangi yango. Bande konanga foko sala attention. Bokanisa non bakoko na biso ba viva kata musu mieke biso. Bazala kuna poto te. Bazaka na Afrique, babanda ko balola bilanga, bamusu bakena bango na nini ko sala élevage, ba ye basina bango ba ye na biloko ebele ya kolia. Mibali na bango baye na bambisi bana na bango baye na bakoni baye batumbi bali na bango pe balali na bango babeli bazwi matiti batokisi bameli ezaki vie bazaki na bango pe na problème te mais tala lelo ndenge vie ekomi bandeko nanga tala lelo ndenge tobebisi mokili na biso likolo ya kolukala mususu eloko moko boye qui n'existe pas ou bien eloko moko boye o ezo ko exister mais ezo ko exister négativement ezo bebisa ba vie ya bato bazo yebisa bino bozo yoka te yango nzamba lobi abanda ko bimisa bango ko etale bango boye pona bom le mususu ekolamusa bino conscience bande ko mwana mwasi wana na kombo ya bête sauvage. D'abord, pona akota nanu kobina bina aleki ba parcours ebele, ba place ebele. Tia kokoma epa ya wera, akoli na ndaku na bango koko na ye, place akoli azalaki nganga. Vous comprenez? Eza lokola mwasi ya wera son. Bobengaka ye mama pasteur, mama pasteur. Papa boti ye azalaki nganga. Ale yo pendo kozwa telefone na obengi mwasi awera sona bando sambelela yo. Tala na niveau na ye moko na mubali na ye niveau azana ngona nu ya bakisi ale ye mwasi na ye azala mama pasteur. Nazo ebate soki ba frena rabino soki sagesse bozana ngote intelligence bozana ngote parce que sagesse na intelligence bazo ngone école ta. Eloko na basenga ngo pa nzambe pe babota manango.
bosenga kango eza nango fele nzambe alobaki ata kutu oza ndenge nini ekipaka te akopesa yango parce que soko oza nango te na sa mabele awa oya kofinga oya même koya kolobaki nzambe aza mabe pour rien alors que yo moko moto ozangi sagesse discernement eza te eloko nyonso komona déjà mwana mwasi wana source na ye eza mabe aza donc déjà descendant ya bandoki descendance ya misala mabe déjà makoko na ye makila koko na ye eza déjà aza nganga koko na asacrifia bantaba basoso asacrifia bavie ya bato balobi ekokita ti na 4e génération baya donc famille moko donc moto malamu kuna aza te tala mwana yolo ifala tanga na baklasse ya bien akesi koko beta badanse donc na asika bina na bazebola akoti kuna na danse abini na aboti na ye nanu bana soki misatu mibale mobimba après aye poto na wera ake azongi aye lisu poto na wera lobi na ya tikala wera ye moko ayebi raisoni na yebisaki ya tikala tikali na poto wana aboti lisu na batata différent aye kokoma na bana 5 bana liboso ya oya boti na poto mibale baza tata moko babotoli bango bana wana babotoli ye bana atikalaki na bebe azalaki na bebe mabele ezotanga me esika ya kovanda ya malamu eza te ale aye kokutana na pasteur oyo pasteur Kalambai oyo ye pe na kote na ye pe muta ba problème pasteur Kalambai na kote na ye pa uti na matete mwana suka famille na bango alongwe wana na matete aye poto aye kokutana na mwasi mususu mwasi wana pe azalaki kaka mutu likolo wana siko kote ya pasteur mwasi wana mutu likolo abotaka pe bana na ye deja bamsu balobi bana misatu bamsu balobi bana mibale ye pe mwana mwasi wana pe kote na ye pe bandeko na ngai pasteur pe kote na ye kote mwasi wana pe mama na ye pe azalaki nganga lisusu kaka na France kosalisa bato kope dans na sens ke soki olingi okende bando oyiba na bamagasin kosala basheke bakanga yo te ochansa libala ozwi kaleso mobali opesi donc kote pe ya mwasi wana pa garçon oyo akende kokota ezalaki pe eplace ya mabe koma nzambe atindaka ye kaka na betoile mabe epuis adelivraka bato yango te cela veut dire ke ye moko pa miyeba place nini azali ye sikoyo pasteur ntango akomi mpa mwasi wana abotisi ye bana mibale me azali komurmure ke mwasi aza na ye impoli te me mwasi aza moyibi na bamagasin mwasi asimbaka bakisi mwasi aza abandi donc mais entre temps aza kosambela frère ti mpe aye kokoma pasteur mais azaki na mwasi wana abalaki ye na coutume me babalanaki religieusement te bandeko eza pasi na mawa na likolo nango ye pasteur wana asali mwasi azaki na zemi babongisi ke basala mariage pasteur wana tellement mwasi abandaki kodébrouiller makasi azalaki na mbongo na ye abandaki kobomba ye moko mpe aza électricien azalaki na mbongo na ye plus de 50 000 $ azalaki nango na caisse na oyo balingaki basalela alingaka contribuer basala mariage na bango religieux na mwasi na ye oyo yakutanaki na ye wana na Belgique na France mais na Kinshasa toyebi te soki atikaka fiancé toyebi te bandeko mwasi wana mpe moto apesa ye mokanda ntango babotika mwana mibale mwana azalaki na 1 mois kaka 1 mois papa wana alobi akokoka lisu te mwasi azoyoka te alingi kaka kotambola na bato oyo bayebana bato ya mitu pasi akamati bato bakonseye balobi sala tu okokonve mwasi na akochange aboyi koyoka abimi ndako atikali kosundola mwasi na bana combien siko boyebisanga bana abotaki liboso na bana ya botisi ye sikoyo yo papa ntango yo kimaki mwasi wana
oyo ozomona kaza moyibi aza boye osundoli bana na yo na maboko ya mwasi oyo misala eza malamu te yo kantiaki bana no aokolisa bango ndenge nini eske bokanisaka makambo ndenge ntango okoma na point wana obike bana nanga oyo bakokola malamu te tika nazala pembeni na bango malgré mama na bango azokende koyiba na ye me nazala wana jusqu'à ce que mwasi oyo nayebi kaka kochange yo kanti moyibi yanga koyibaka ngo tika na bamagasin nani yango na poto awa yiba na magasin koma métier na ye ti pension ozalaki na makambo na yo mosusu ubie soto yoko zwa na yo mukanda na yo papa opi ata so ozoboya mwasi oboya yo tika ina mwana ya 1 mois ya bébé bongo na bane belo mama wana azalaki na bango bande eza pasi na mawa akimi ake kovandi pa ba camarade awumelaki na ye te mukolo mususu aketika camarade na ye na studio camarade na ye abetaka sente camarade na ye basala paka église bango mibale bandeko bakomi kuna ake kokutana na bête noire o ayaki kotia na ye vocal na musique ka ya basai na ya moto mo bayembaka nani yango ayebisaki o pasteur ke bato nyonso bayembaka banzembo ya nzambe baza bana na nzambe ntango yo omoni ye kaka mbala moko osepeli na ye oluli ye bato bazolobaki oyebaki bête noire te esoki bête sauvage te eza lokuta bête sauvage oyo abandaki kobina na wera bato nyonso bayebi abandaki kobina lokwa nyama zamba oyebaki na yo ye olingi na yo ye bandeko alingi moto après kaka 2 jours 3 jours mwasi wana bandi kolela obina aza na esika kovanda te yo bandi ovandisi bakamaradi na yo oyo bandi ovanda na bango chambre moko lelo moko akoma na Belgique oyebisi bango balobi eza pasi boye na boye azaki pe boye ale osepeli na ye ona sepeli na ye ozwi ye oye kovandisa place bino bande kovanda yo pasteur taba na sauce na pondu bavanda esika moko te bobanda osala eloko te bakamaradi no bakomona bongo me lere bakamaradi no banda oke musala ta bobanda otikala bino mibale makambo ni bobanda osala après 3 semaines apamba pasteur oke kobala mwana mwasi wana po ozalaki deya na bambongo oyo ezalaki prévu ke obala ndeko na biso wana mosusu wana tala nde boniokolaka basi na poto obali bête noire 3 semaines nzambe yango ya yo ozaka na ye na poshe otambolaka na ye asololaki na yo siko libala oyo nzambe alakisaki yo obala ye mbangu ekomi na epanzani boye ndenge nini bandimi oyo bozokotela pasteur na bino boyebaka bosambela makasi nzambe alakisa bino boza devant nani parce que même malédiction eza transmissible milimo nyonso ya bête sauvage eza na kati ya mwana mobali wana fo ye mpe akende koluka mpe nzambe na bango bapaster bayebisaka biso nini balobaka na biso délivrance eza processus koma ye moko na mwasi na liboso akokaki kozela processus wana te parce que so oza pas pasteur ata osali 10 ans azoloba no kaka eza ka processus okangamaka wana nazozela ka délivrance eza ka processus ekozolo 10 ans 20 ans 30 okangama obeba basi combien babebi babali te batuli babebisi bavi na bango mpona kozela me bapasteur bazelaka te avandi na mwasi wana soki 3 ans azeli na ye te akati akei alobi non lelo mpe oyo azeli te bête sauvage kasi fala azela ata 20 à 30 ans ye wana susu akimi bête sauvage ye mutu pasteur mutu abandaki kokima na ndako mutu liboso ye mutu abima na ndako mutu liboso abandi kopesa ba raison babanda kolakisa ye bambeli ifalo tikala ka wana neti nani Etienne na Bible falo tikala wana baboma yo okene mbala moko na lola okimi pourquoi bandeko pasteur akimi bakomi na libala esika moko boye bête sauvage azwa pe na bakisi na kati ya ndako achangeaki na ye te
mais mobali wana bomba ki secret bande ko na ngai yango to bisa bino ke ba pasteur o ba yeba na bango na bango ka ndenge biso to vivant na mibali na biso na bandako biso ba o bango ba mona ke to za ba païen to bomba ba secret mibali na biso to bomba mitaka mibali na biso ndenge pe ba mama pasteur ba bomba ka bango kutu ba bomba ka koleka biso parce que biso to benga ka bango to betela bango lisolo ya ba vie na biso ya mibali na biso moni buzoba to salaka mais bango ba bomba ka ya bango koleka na biso yo mona déjà pasteur ni nazo ko benga yo mondimi même bokoma proche ou bien zo benga ancien église talanga iboye boya na ndaku na nga boya ko sambela biso mwasi na nga boye eloko te basala ngo te sota ko benga ka bango na bango ba pasteur bango na bango bataba bêtise nzoka ndeko tutango mususu yo muto ovandaka na banc aux exemplaires koleka kutu foyer na bango mais bango mona inutile bandeko soki bose respecte te na ba église o bozo kende bakomona bino inutile bobanda ko dépasser ba mbongo na bino bokoma ba pauvre bokosila mbongo pona bango botala ba dimi banda okende opesa na couple wana botala nzoka nde couple mona kati ya ndako désordre koswana kobunda mwasi alingi kaka akomande mobali akomisi mobali zoba kokamwa penza mobali ya moluba abimi zoba bamvuki ye ntina suka bête sauvage atikaka bana na ye na Congo asali tout azobunda na mobali wana pa azobunda bana na baya bana na le baye na ndako bandi ko be donc soki ka baswani baza ko balobi bakolakisa mobali wana mbeli bana bête sauvage bakomi koteka biloko mabe na kati ya ndako ba conséquence banganga ba conséquence ya kinganga ya bête sauvage yango ba esprit wana ya mabe ekobebisa bana bakozaka na nzela moko na mama na bango me na ba différentes domaines mama azoko sala kindumba azako bina azako exhiber nzoto aboti bano baosala ba désordre pona donc bango nde bayaki na fo ba bebisa kaka ba vie ya bato mwana ne tanga azoteka biloko mabe wana ba diamba wana tango bato bazomela ngo ba biloko malamu te ezobebisa ba vie ya bato mama na bango petanga zozo bakisi azobebisa ba vie ya bato donc bango bayaka na mokili po babebisa ka ba vie ya bato bandeko eloko ezosala ngai pasi na makambo oyo eza ke ye pasteur ayebaki ke mwasi na yasimbaka bakisi nde sikoyo bandi kobeta ngo ye mama oyo mama tolo na se ayebi ke pasteur abanda kobima na bafille na kati église ndenge azoloba abanda kobima na bafille na kati église yango ya bandeko ko benga na bafille abande ko linga bafille te ko botela bango ba micro ko gangela bango na kati église parce que pasteur abande ko bima na bafille wana na kati église bongo pona ni alobaka ngo avante ke bandeko na église bo sambelela pasteur azobima na bafille bobombaka ngo pona ni yo pe pasteur mobasi nazo simba bakisi obombaki yango pourquoi otika ye asalisa nini mobimba siti mobimba koma nango tolo na se bandeko na bandi ko shite toko continuer live ya makambo toko tika ngo boy te bandeko to lobaka boy to kati ali batu baza ko comprendre te bandeko ndenge ni ya ko sala tolo na se bo sambela libala ne komi témoignage nzoka libala zuna bakisi libala zuna banzela ya mabe mais comme il batu témoignage en église biso tolanda témoignage wana 3 semaines ya pamba nzamba sali bandeko ata boti na yo koyoka mutema pasi te pesaka vie pa nzambe okomona na mobile batu bakomi na bango pe bibota bakomi kosala bakomi kosala nzoka nde azo détruire bino na bakonseil ya mabe akolala na se wana bandi kosambela na bino atie kamera metanga okata kamera bandi kobunda na mobali na ye abandi koswana na mobali na ye ndaku na ye mobulu bana koteka biloko mabe donc bandiko basali 2 ans et demi bakabwana ba chambre mais normalement pasteur akoki suko te ya te pasteur tango za na tawana ya séparation na mwasi na yo nani bo prononcer divorce te osala ba rapport sexuel osala ba rapport sexualité okoki kote ya te il faut vanda na kiti ti mokolo bakokata makambo na bino
que boza sou mwasi na mobali te devant l'église ba béni bino bokei nde yo zongeli ba activité mais pasteur ayaki koloba na église te que basali 2 ans bazalaka iso ensemble te mwasi pe azo continuer ba activité na ye ya tolo na se mwasi aswiti kosala émission awa aza koloba ke bazana mobali na ye nzambe apesaki chance mais entre temps azali kobwaka ba musicien mokili basankara banani aza kokumisa na ye bato ya mokili bandeko eza pasi na mawa oyoki olobi oh ndeni yakumisaka ndeka bamisien mokili ndeni yatangaka ndeka bamisien mokili bandeko na ngai eza pasi yo zoka azosala yango bona cadre ya témoignage nzoka nde lokuta aza na ye kaka na bango na physique akabwani na bango mais na esprit baza bato moko bandeko eza pasi bofungula misu bandeko na ngai kolala kolamuka eza kutu likambo ya 2020 2023 te mais eza likambo ya age na yo ndenge ozokola bane esalaka eloko te o mbula sika makambo ya sika mais bane na yo la mama ozalaki na 38 leo komi na 39 ozalaki na 50 leo komi na 51 ozalaki na 60 59 leo komi na 60 bambula ezokende il faut quand même pe na mokili oyo otika pe empreinte na oyo ya kitoko yo kotika empreinte na oyo na famille na bino ya souci ya mawa parce que mutu mo boyebi ye te aza muta famille na bino te aye kaka pelisi caméra na ye abandi kosambela abandi kopia bino ba condition bolala mabele na se bakomango na verset nini nyonso na mpona nini okola bino bandeko na ngai verset ni balobi ke folala tolo na se mpona nzambe ayoka yo mabele nyonso efina na bino koma plat na bato kutu babala na bango bazali na bamabala na bango baza na bango bien me bakomi olalaka tolo na se mpona kozwa mosala tolo na se mpona kozwa mbongo tolo na se mpona kogarde libala qui vous a dit ça siko bango mutu basambelaka badivorcaka mpona nini bino momo mituna bapaster oyo basambelaka mpona nini badivorcaka soki libala vraiment basimba yango na baprière ce qui est écrit aya so mobali wana aza ya yo osambela te ya yo siko bapaye oyo basambelaka te bavandaka ba 50 ba 70 na mibali na bango bavandaka ndeni koma bato oyo basambeli bazokazi mabali ezokokufa bandiko eza lokuta tika vino na maboko ya nzambe senga nzambe merci ndenge apesi bino pema ndenge abateli bino okumisi esili ye nde aza maître ata ya circonstance ya bomoi na yo koniokola bato bamama bofungula misu bobima na bino na makambo wana bobima na bino na bato bazoya na ba YouTube bapaster ba YouTube bobima na bino boyebi kutu banani te bapapa oyo batia bango basource na bango boyebi te tala mwasi aye na libala abandi kolobaka na mobali ye pa alingi kaka koma paster epuis yaya na ye azaka moyembi ye moto atia ye maboko epuis asombi blues accord pastoral abandi kolata bandiko baza ebele ata ko bomonaka pasteur alobaka nyos Christ wana soki nyos Christ wana pasteur wapiti alali bafina na verse kosakana te dossier na ekutu tilelo ezanga na maboko nanga alali bafia kosakana te na verse pona délivrance kaka papa wana bomonaka wapiti wana botela niveau bazosakana na bato mwana mwasi kitoko boye na kati ya Bruxelles azofinga ye nazwaka oyo banda komela bakwiti ozalaki mutu ya baboye lelo ya koloba na ngai mwa mwasi nalobi po oyo explike nga mpona nini olalanga bandeko na shite na suki awa beba mama mwana mwasi obeti noir asakani na bandeko na ngai bakongolais oyo banda olanda ye epesi ezopesa nga kanda donc nazoba pena babengaka la colère sainte donc oyo mpenza jef ifongi olobake na comprendre ce que jef ifongi mpwani alobake nakutani na yo boye nabeti yo makofi bandeko nga mpe colère wana ye ngai mpona mwana mwasi obeti noir
nde namona bandeki konyokola bato tongo midi pokwa tolo na se basi mosusu balongoli na basoutien ntolo yango efinana kaka nzoka nde nzambe azoyoka te bapriere na bino nyonso ezokende pa ya tolo na se wana tolo na se eza nkombo ya nganga na ye mama na ngai nzambe basi boni ntango mosusu bozala na bokomi na bakancer basi boni boya kotémoigne ti yo banda osambela tolo na se mabele no esuka wapi ebele bokomi na bakancer bozwi bakancer ya mabele lobi bokufa boke kosalela nganga wana komona tolo na se bête noire bête sauvage he bandeko nzambe nasenga nzambe merci mpona biso totimba totala boye tovoyage totali na biloko eza te omona bandeko paster so nalasi bino foto ne bokomoni akoma mpe kotia babiloko na batiktok na banini yaya jour tokenda bapriere na mwa motu bazwa wiski ya makasi bandeko ya 56% batio na pota ekauki amela wa dekopo miso ekomi rouge natali bonabi pasta aseki wana jeune bota kosaka te pasta bi mwasi kitoko otikala zwa mwa moke te yoka nti eza facile abi eza facile te komona mwasi kitoko bolokwa yo mena omaîtrise yoka liloba pasta tikana mela whisky yobike na aseka na bi pasta yo bongo na biso tosango lokwa bablage toaka na frère na biso mo bolio pa koma pasteur na Anvers alobi ayesinga abi mama en tout cas faut soana pasteur na privé ngabi ne mwa kundenga oloba te ke mwasi kitoko boye eza facile te kozala maîtrise ayenga siko na bano benge na privé nabi makaka diaka mobali na ngai ebo mobali na ngai na ndako aseki abi te na sens ke oyebisike ke eza bien te ndenga omela ba whisky nde mwana pasteur omela ba whisky abia oyoka ko makasi bandeko te ebele oloba me bozala mayele biso pe totika bino te tokondane pe bino te ntango bokota na baplace ya mabe tokondane bino te me toyaka kolamusa bino conscience parce que tolingi bino mingi soki moto ata azopesa opposition koprie masoko likolo yaya tala na bible estce ezali position masoko likolo eza oprie boye tolo na se tala na bible estce ezali te bandeko nanga ebela oloba ezali mais tosolola ngo ensemble merci na bato nyonso baopesa batémoignage ya pasteur wana na yaye mama ana wana lelo alongoli kombo ya tolo na se alongoli kombo ya pasteur Kalambai mais nanu baprononce divorce te na miniti oyo toza na biso na babiloko babengi te bapreuve te me balobi bato nyonso babi aza na Angola yo mama ya bana ya mike oza na Angola lelo bobandi kokumisa pasteur mwasi na liboso nzambe abenir ye bana bazobeta babale bale wana babeta yango na kisi donc mwasi wana mpe bozotinda pasteur azongela ye bakomi kutu kosolola bien mwasi wana mpe fata l'état d'âme na ye babale oyo bomonaka babeta yango na bonzambe te babetaka bale na bonzambe te il faut okota na bamaison na bango soki okoti te okobeta bale te okende liboso donc mwasi wana pe ayebi place asimbami na bana na ye wana babetaka bale. En tout cas, bonne attendez, salut, bonne journée. Beau partager, s'il vous plaît, mission. Vraiment, beau partager, beau liker. Soko tali liker mission. Émission, et l'on m'a bien à l'objet zatin. Oh, yoko, beau yako liker, yako pointer mission. Puis yako partager yango. Batouba yoka. Mais ceux qui ont ma parole, bino ba pasteur escroc. Beau partager yango, bisoto yoka, pour nini, bisoto qui est en enfer. Mais ce que ma kamba ko lamsa conscience oyoki ovandinier soit ofingi lisusu mais ko finga na bino
esala nga eloko te surtout nga eloko moko te donc olekisa kutu tana oto ya kokoma ofinga nga yebake te ofingi nga esali nango eloko te me nazongiseli yango donc mafinga ofingi nga ezongi epa na yo soki ezwi yo te ekozwa bana na yo ekozwa tata na yo ekozwa baleki na yo ngai ekozwa sans effet toujours pembe na pembe et puis vere kaka vérité si vérité à bon attendeur salut bye bye